bafinganga bafinga mbana ngata mbana ngasa tete te mobile nga mtama bokete to bana nanga tansu bakasanga na Hollande Belleville so pende ngana lobi ngana nga porte parole Belleville po Belleville olobana été et subino wapi na bika na porte parole Belleville mabeza wapi likambu nini mwana bata salibino nini oloba po babetelo maboko ba mono ke yepa lobaki ngama mna lobaka na yebaka na linga te muta tindikanga na sala makambo ngamo na yebi alors muto ata kombo na nganga bijou na ngana tangiete oza na raison oza na tort toyeba na ka porter plainte tokoyeba na bino to ana kisasa a loko bino bwana mbongo ebele toyeba na kaka parce que ça n'est de trop munene to a famille bata minene bo moi bana matanga ti munene seni oh so yo condamné atinda ki okonda oh boni boyeko mina bakasi so bo lo bebele nde bo bangsanga ngana soda makasi okeba na mwana lemba mwana matete mwana kisensu mwana ngaba okeba na bino pe na kebisi bino za mbala liboso pe asuka yo tanga kombo na ngala émission mina bakasi so bo lo bebele nde bo bangsanga ngana soda makasi okeba na mwana lemba mwana matete mwana kisensu mwana ngaba Mama Belleville Pekisi, Mama Belleville Kandi. Tu vas aller sur la grimace, on a des bijoux là, on a nos grimaces bijoux. Ah, bino boya na ba caméra na ba parquet. Mutongolo balanga pardon azate bijoux la reine yakala, lata bijoux na maboko oyo yakala. Na somba mituka tongo. Na ba le pense que na koloba. Et c'est important te. Banga binote. No banga binote no sabino no banga binote mbana nga muninga na binote ya buzoba ya salité binote ba muswambo bijou la reine trois fêtes à Kano et puis bijou la reine paie ma bien na bota bana nga kindumba te et puis na femme mariée alliance ngo pe ya munene botala ngo na ba te ki botala alliance ngo babi alliance munene botala ngo pe ambo o okeba na bino pe na kebisi bino za mbala liboso pe asuka yo tanga kombo na ngala émission mikolo ka Mama Pekisi Mama Belleville Pekisi Mama Belleville Kandi tu vas aller sur la grimace, on a des bijoux là, on a nos grimaces bijoux. Ah ka bino boya na ba caméra na ba parquet mutongolo balanga pardon azate bijoux la reine yakala lata bijoux na maboko oyo yakala na somba mituka tongo na ba le pense que na koloba et c'est important te no banga binote no sabino no banga binote et puis zolo na ngana pe malanga mo mbana ngamu ninga na binote ya buzoba ya salité na ye mo musomba oyo kakanda bijou la reine trois fêtes à Kano et puis bijou la reine pe ma bien na bota bana ngana kindumba te et puis na femme mariée alliance ngo pe ya munene botala ngo na ba te ki botala alliance ngo babi alliance munene botala ngo pe ambo oh mutala succès te bo chena miniature il joue la reine aza muta théâtre Belleville pas muta théâtre au moni Belleville Kandi abanda ko koma ba scénario depuis kala te ke ngana ko kumisa Belleville to na flatter Belleville na mutanzala te na mutali kolokilo te mutali kolokilo abala abota bana ménopause te mutali kolokilo abali pe fete ndeni ya Kano boss na ngai la patronne na ngai Belleville Kandi moi si kitoko belle figure belle taille bijou la reine abanda théâtre ya pasité bao ba yebinga na ya théâtre te pona oluka vie nazaka déjà bien bino bo finga lelo bo yeba bijou la reine ta ba fille à salité ya nzala so a défait lamba na opo peso ekomi problème wana bilamba na wana basani nanga okota ba mabala ya bana mikie ozolanda donc wana niveau mona yote nga bijou la reine tinde na oloba lelo ya suka mukala Belleville te naza porte parole na un prêt un trait
donc so makofi tobetana makofi soki toki epesa mbongo na leta topesa mbongo na leta tobotamaka te na famille soki ta mosusu nzambe apamboli oyo yaya te so apamboli leki na yo yo oboya age na nga na oloba ngo na tv te me bato bayebi nga bayebi age na nga belle vie aza leki te amokolo bato bootanga wana nga na yebi na ngo baprograme ya bato te nga na okeke kovandisa bango bosola ndeni mon mari tokenda na leta mwasi ya mutu yo kefinga mwasi ya mutu aliboma bijou la reine on a yebi ete ya bijou la reine de maître pai oh dende mangwa ulai botanga ya na sali confusion tabati ba vision nga na sali confusion en tout cas vivien de muyome gauche dans limisa mpona ka essayer Tuka oto yebite yaya. Soko luki guerre na bicho luki guerre na dendo. O consiste marambo. Na aussi ça reponga na ebiete. Ata inote. Ah, oh moi ça taille et c'est homme sota bien tene bela maboto. Ya o taille long vandam. Avantage moninga na jojo ngonda email to le cancela moko. Bicho musa libala fo o alliance force fidèle. Bicho musa libala à la alliance. Babala te ya neno ngo pesa mbongo na famille oyo makambo da taille noté na batu musaka makambo yo moko comme na âge ménopause alobi na bota mais boti na nani defa bilamba ozongisa te s'il vous plaît toyebani toza bato ba charité te biso za bato ya ba flash disk te o to bato ba CD bato ya ba disque de bon to ko za vie madilu vie luambo makiadi nde moto na babina file toza la bandeko ko s'il vous plaît toza la bandeko merci c'est pas comme ça merci Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisaki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki bino moko bo tsala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami na sombi dendaku ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom, shalom peuple de Dieu. Nga mama Jeannette. En tout cas na belaki tension makasi. Na yokota na YouTube na kota na Ozana Pasteur Moïse Abondel pona bandeko. Les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension suicide. Lonyo zanda sanga palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris. Na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga. Na na problème mwana bande kolobate na bande kokende na orthophoniste donc ba déclaraki mwana comme handicapé à olobate na etango na ye ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komiloba na ye ko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to réponse na zwa kabareji na raison moko ezata na sens te lelo na koyi mo se sengo na zwa mokanda na zwa pe musala donc on a témoigné moni na nzambe Ozana wasai na bomo nanga tukana na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube dans la bino na moto Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita
Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose akebaka nde azosunga bana nyonso bazana babalabala bazana banzela bainfirmier bandicapé buna nyonso tu kaka sana kusoutenir bosa makambo nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na $1 na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga baza na bonne santé bazwa eloko kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata baza na bonne éducation nzamba alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Maman présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa bofele achaka nzambe musapi na liso. Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo bananga onisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo onisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasambolo azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana kumwe. Kumba mama Yesu. Kumba mama. Tino. Yesu na ningina tajona Yesu. Papa na ningina tekune sabando. Kapena ndato na bosande leo Yesu. Yoka bosenga nanga sabaka masane. Yoka shije na naye sabando. Naye na bapasi nanga osabo zambele yo. Naye na kosaba nanga osabo zambele. Salela na Yesu, Yesu. Salela na Yesu, Yesu. Salela na Yesu, Yesu. Salela na Yesu, Yesu. Unela na Yesu, Yesu. Unela na Yesu, Yesu. Unela na Yesu, Yesu. Unela na Yesu. Longesanga Yesu, Yesu. Longesanga Yesu, Yesu. Longesanga Yesu, Yesu. Longesanga Yesu, Yesu. Dans la Bible, il s'est lancé dans la Bible, il a fait Yesu mokoli ye bato bakolia pe na sima na ye Yesu mokoli ye bato bakolata pe na sima na ye Yesu mokoli ye bato bakovanda pe na sima na ye na le Bible
ya bisengasenga nzambe lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotikanga ete lokotanga yo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yo Essa wafako Essa wafako Watitishina nsambi watanzelela Watitishina nsambi watanzelela Yeso yeso Essa mukatangalisa Essa mukatangalisa Essa mukatangalisa Essa mukatangalisa soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe akokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asambelaka nzambe nazobimela azanzamba mosolo oyo nasakoyemba yendezangalibela nzambe nazoyembela azanzamba mosolo oyo nasakoteya yendezangalibela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu azanzambe ayoki bosenga na nga nzambe akamasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alole nazalaka lokater apesinga lobango natambolaka makolo nazalaka kobaka apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu amokotinga Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali beta mololo wabta fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil nous obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur on est ensemble na yesu elongo tozomana voilà tozali awa na matanga ya Bijou la reine akufelaki ndeko na ye tozalaki na morgue mama leki na ye tozalaki na morgue ya Ngalema après morgue tokendaki na cimetière après cimetière nde toye awa epai wapi ve mortuaire ezalaki na epai wapi matanga ezalaki vraiment tomoni bato bayebele Bijou la reine en tout cas na kombo ya ba chroniqueur nyonso ba jeunesse nyonso to présenter ba condoléances parce que vous ndeko na biso tozalana ensemble. Merci na moni yango na senti yango na pesi bino penza merci beaucoup merci vraiment bayeba muninga malamu na tango apasi ya bisengo te na pesi bino vraiment merci yo surtout vanda musiko futi transport no na morgue o epe susu awa donc na pesi merci vraiment. OK Bijou la reine tout le monde qui présence il y a la patronne à Belleville lobby na veille mortuaire peut tout le monde moi parti mususu ba epe kolanda yo impression ça ni par rapport surtout il y a bandeko oyo ozakana bango ensemble tango kufeli baye ko assister yo ko lela na ensemble
ngai nde nazalaka soki oza président acteur na yo to actrice na okufi na oya au moins ke nayeba te donc bayebi ke ngai nayaka soki naa na mbongo eke eza likambo boye totya contribution na contribuyaka preuve ande mona ye na mariage na nga bato bacontribue nga bambongo ebele donc babilona okobuka biloko ya malamu. Voilà pourquoi bandeko ebele lelo na assiste epi na matanga ya ate comédien na bareseau tomona ye baite comédien bacomédien ebele mpena bayaki te bareseau bapesi ke parce que ye bareseau amoi na matanga bato te. Voilà pourquoi omoni bacomédien ebele baye ti mais yo tomonaka yo na matanga nyonso ozalaka donc yango mpe bandeko no ebele balandi yo donc message topesa mpe bandeko oyo oyo basabotaka moninga mosusu azwi problème mais okende koassiste te koparticipe na matanga te. Non problème eza nini ngai na kokondane bango te. Problème eza ata mosusu azwaki engagement na ye ya batournage obika mokili yango nde ekoma azwaki deya mbongo bato tournage na biso ya mosusu tosisa lobi toke matanga esili te omona mpe elembisi yo moyo ya matanga eza te tokondana bato te so balobi mpo na président bareseau ayaka te nayebi te ta mosusu mpe ayebaka na ye te donc oloba boye ekomi makambo mosusu ta mosusu mpe ayebaka ne baprogramme te donc mais asalaki kaka crise mami Mukeba Odia mami Mukeba Odia wana mama leki nanga leki mama nanga donc azaki camarade nanga nyonso tobenganaka apesanga ba conseil libala ezalaka boye ezala boye tosa libala tosa babokilo basemeki donc eza pasi vraiment abeli te ebonga ata mutu abeli boketala yo bokuma osengele liwa pa nzambe me ye kaka aza au jour ye moko na jeep na ye azoconduire asombi mafuta na ye asombi atie baprovision na ye ayoki ka mwa malaise abi akitaka mpo ye azala na botour wana na ville na immeuble ya koko na biso bavanda wana hôpital moko ya bainite eza wana donc ntango akomi wana babi bon tosala boye nde ezalaka kaka batension bani basala bibo bozela nono okichaleur naki esukola etamata na étage mpo pema mpe bandeki kosala ye amati na étage ake asukoli abongisi mpe donc akufai na bamakillage na ye kokita kiti wana bato mpe bamoni ya kiti wana kokoma komi kaka na porte hôpital nde akufaki. Soki normalement atambolaki te matitaje te peut-être ani à vivre bon parce que tension komata okita na bapema donc moyen te eza pasi yango tobangaka mokili totosa nzambe tolinga nzambe parce que mama leki na biso aza belge aza belge donc akenda poto lundi azongi samedi atiki bajip na ye atiki bacompte na babanke donc nde balobaka vanité de vanité atiki mwana na ye moko eza pasi atiki biso bana na ye donc maleki robi ana kishasa aza na maleki azali kantia ma famille mpe azali na bana azali kantia mpe mobali na ye bazali na kishasa to mobali aza na belgique aza mobali te abota na ye abalaka na ye nde ezalaka kaka wana eza vie privée quoi awa azali na mobali te akozala na shuri na ye mais mobali oyo nde nga tozala na papa eriki boye te mais aza kantie ma famille babota bango combien la famille baza ebele vraiment baza ebele mingi baza na poto bairene motema Tony Lopez baza na poto Patrick Mutombo Kamba, Rit Motema Nochari Mbezi, ya Mos Lupunga. Donc basé belé apporte Joël Kamba, bana poto donc e belé penda bana poto. Na été pas nous dans Kamoloba. Ah bon, on a tout juste kaka assistance ya ba collègue dans Musala.
c'est comme si na ba image bandeko moni vraiment bangote et surtout mingi la patronne est-ce que assister yo pour yango nde mutuya à ce petit moment ba yebi ke mingi la patronne est-ce que assister Bijou la reine vraiment naza matanga la patronne merci respect na yo boss na ngai la patronne na ngai belle vie kandi moi si kitoko belle figure belle taille azaki na veille mortuelle aisinga mama koleka be émission te pekisinga mama pekisi boss na nga pekisi qui bien blague à part et qui est bien boss na nga pekisi la patronne pekisi abi koleka be émission te oza femme mariée oza bien pekisinga pe ebele apekisinga mwana leka émission te oyo eza matanga toleli mama leki na biso toleli e bien donc c'est un peu ça pour na enveloppe belbi kandi biso moto ya na cordon mira biso enveloppe tozwa epakos sikoyo na compte ya la reine ndenge okufeli mama leki est-ce que enveloppe akaki ekomelaki yo te ekomaki te question na biso yango wana nde po yazaka maboko pete est-ce que ekomaki to ekomaki te ye pena kotala la patronne asakanaka te oh nalobi est-ce que balingaka motu mpo na intérêt non nga na mokolo ti nga na mokolo na okoloba loba pamba te bapekisinga mwana lobeya te aloba na nga te boya basongisongi bino surtout iva andoki mpona bijou la rela patronne nde makambo bolandi botika mwana bato botika ye avanda kimia bao bayebi bijou la reine abanda théâtre ya pasi te bao bayebi nga na ya théâtre te mpona oluka vie nazalaka déjà bien bino bofinga lelo boyeba ye bijou la reine ta bafi ya salite ya nzala so adefe elamba na yo mpo apeso ekomi problème wana bilamba na wana basani na nga okotaka bamabala ya bana mikie ozolanda bato wana niveau moko na yo te miso ya bato ekosa oyo toleki na tv ive mpa na tie o micro mpo yo oloba otanga nkombo na ngai mpo nga bijou la reine tinde na oloba oyo na oloba lelo ya suka natanga nkomba motu te naokumisa belle vie te nazopesa ye valeur na ye ndenge apesa nga valeur naamokala belle vie te naza porte parole na ye un près un trait ndenge napesa message na motu nyonso bijou la reine aza likolo kilo te bijou la reine tokobeta masolo ya bafamille te mpo nde na bali fo nasala foyer na nga lobi bana na nga basepela nakotuta tolo na famille na nga te nga famille na nga boye nga famille na nono avant koloba likambo fo kobalola lolemo omoi bafani balokola montre ebalukaka me baozongela yo avant oleka émission fo kobalola lolemo na yo loso makofi tobeta na makofi soki toki epesa mbongo na leta topesa mbongo na leta mpo nga bijou nde naza boye ba Yves Mira natanga komba mutu na émission te me mutu akotanga kombo na nga na émission otangi na yo vandi kimia obike na fingi bijou me yebaka ngo lelo te lobi te oyeba sor na yo yoza elombe sese yoza mobali atembe yoza mwasi atembi nga nakumisi belle vie nakumisi na nga belle vie napesi ye merci na oyo asalelaka nga esui bino par rapport à nini est-ce que nafingi mutu natangi komba mutu na émission non tozala baréaliste tozala bato bino bovandi na bande de l'école tozala bato ezalaka te ovandi kaka ye bijou wana ake kozala mokolo ntango asalaka basuccès topesa temps na tante so nasalaka succès bana oyo baye tofungoli bango nzela bazwa succès ti puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute
nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopasi intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela. Et puis, difficulté à foutre la banane minerval pour tout suite au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu kalindambo. Nazo banga, ke bana oyo, bakata classe, bakomanangona soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, na lancé message oyo, na batunyoso, ya motema malamu, basunga bana oyo, bozomona na bilili. Bana oyo, bozomona na bilili, ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité, et puis ndambo l'état pesengai. Pour na bande kolanga nyoso ba congolais, bobi ba réalité nini to passé nango na mboka. So kinga simple individu, nandimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'état s'est décidé, tout le monde a sous ba fazer na zelate. C'est difficile, ya osala ngonga moko, c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Naye na Nigeria wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la vue oui okende besoin oui ah tika supposé la Saint-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si Maniango. Exactement. Mais ça ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis Bango. Bango la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le roité, on se trouve dans mon big. Il y a un gros JB service. Et ça, caca, on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingite, Mokili Mabimba, Abilo. Donc à Longo de Bishop, il y a Makambo et ça qui 40 jours, mais
okomona conteneur esali 6 mois papa sile yebisa na bavoisin oyo basala bandeko na meki na poto place ya serie ya kotia biloko eza epai ya José Baila cyber service eza kobeta bango toujours frappe na aller frappe na retour t'inquiète awa bijou ebike blague à part eloko nga sepisinga makasi ezali ke eza olobi mpena kozali porte-parole ya sur tomona mpe ezalaka nango normal ozolobela mpona belvesiko naobeta masolo ya sika naobeta basolo te ya mosaka bazalaka na bango bamisien te naobeta ke bijou la reine aza moto ya théâtre belvi mpa moto ya théâtre omoni belvi kandi abanda kokoma bascénario depuis kala pa major zolozolo na les amis du théâtre achakanga na casting na ye achakanga eza te ke nga na kokumisa belvi to na oflate belvi na moto ya nzala te na moto ya likolokilo te moto ya likolokilo abala nga bota bala na ménopause te moto ya likolokilo abali mpe fete ya ndeni ya kano babokilo na nga bana na mbongo famille na nga bana na mbongo na sepeli ye humiliation mais mbai na nga yebi ke donc mwasi na soda toloba te mpo tozwa madesu tolia tozwaka deya madesu bien donc avant koloba likambo fo korefléchir message oyo nga na opesa bino bato bozotanga nkombo na nga bozofinga nga bofinga ngai bofinga na bino nga otambolaka na mutuka otambolaka na moto tokokutana na bino un jour mais boyeba ngo lokola nga na likolo kilo mokolo moko boye bopesa baexemple mutu na mutu aza na vi na ye nga na botama na famille na nga mutu na mutu aza na famille na ye tokutana na mosala bopesa exemple te estce mutu boye akokumisa nga na mwana nga Divin Kilman na minute na Paris Divin Kilman na Paris na France donc alors nakumisa mwana nga mpo nzambe apamboli nakumisi Dorcas ya Kilman na bapeti na nga eboka tomate jogo yanga na bamona baleki na nga mimish kalala leki na ngai gore eboka tomate ye na baleki ya mibali bambinga bahomme marié bafemme mariée ekoma mamba famille botanga nkombo na nga na ndenge ya mabe ekoma mamba famille mais so nalobi boye etali bino naninga afingi nanga mutu te natangi nanga nkomba mutu te nabi na kaka na porte parole ya Belvi Kanzi ya sur po leti so nga na leti na leki nanga bino te bosa émission nanga ebele bompwani botyanga na baminiature yanga mona nabundana bango na bajo na bango mimiskala. Merci. Bijou la reine, te sentir que c'est comme tout ça qui n'a kanda, pour biso te matanga, to monika ko niko silika, ba niko loba, ba niko répondre bato biso to dana makamwana te. If surtout Yves, to dana makamwana te. Mira yokute Yves na baki na tindela ke no message bi Yves. Nga na matanga na olela mama na seyo yeto sala émission elinga mama ba mili kino bilanga no yoka bien te na sombelo lini zanzami ya munene pondo sambu sanga OK, toutefois merci mingi na ba bolandi biso toyaki na matanga toyaki vraiment na matanga pona ko participer na ndeko kozana ndeko assister ndeko mais j'ai senti c'est comme si notre sœur elle était vraiment touchée par rapport à Madiro à lobby. Naza touché te, ngana soda makasi no banga mutu te no banga eloko te. Monga nde naza boye na sur na makamnanga. Na sur na makamnanga. Mira tobota makate na famille. Soki ta msu nzamba pamboli yo yaya te. So apamboli leki na yo boya. Obite pona nino pesi ngana aya fallait pesa nga, non? Et puis, naloba eloko moko boye naza mokolo naza mère à famille age nanga na oloba ngo na TVT mais bato bayebi nga bayebi age nanga belle vie
aza leki te amokolo bato botanga wana nga nayebi nanga baproblème bato te nga na okeke kovandisa bango bosola ndeni nga nayebi nanga te naza ni contre ni pour bokosalela nga baminiature bokosalela nga bokosalela nga baémission pourquoi aussi longtemps na ana se na olela mama na nga mo po o regrette kobi abatie mobali na nga na miniature oh mabe bafinga mbali na nga te mbali na nga sala théâtre te mobali na nga muta maboke te to bana na nga mira nga na bafete anniversaire bato bayebi nga ezala deya bien muta pasi azala bongo te mutu azwaka te azala bongo te ntango so bakasa nga na olanda Belleville so pende nga na lobi nga na nga porte parole ya Belleville mpo Belleville oloba na ye te esu bino wapi nabika na porte parole ya Belleville mabe eza wapi likambo nini mwana bato asali bino nini boweleli mpe nini bobanga liwe ezali yo fingaka bato osala bato mabe me yebaka ngo maaleki na ngai yo akufi abeli te atiki mituka bajipe atiki balopango na age ya 46 ans atiki mwana moko oyo evitaka kofingaka bato te mama leki na ngai na aza mokolo na ngai na 46 ans sikoyo ngai na oza na age ni oyo aza mokolo na ngai ye aza 46 ans atiki bandako baimmeuble ya bituka bino botikani boevitaka omoni lolemo ekotumba yo oloba mpo babetelo maboko bamona ke ye mpe alobaki nga mamu nalobaka nayebaka nalinga te moto atindika nga nasala makambo oyo nga moo nayebi alors moto ata akombo na nga nga bijou na nga natangi ete ozala na raison ozala na tort toyebana kaka tokoyebana na bino toza na kisasa awa lokola bino boza na mbongo ebele toyebana kaka parce que ça n'est de trop bovai na bino ka leki na émission osaleli bandi kofinga bandi kofinga monene toza famille ya bato minene bomoni bango na matanga ti monene seni so oyo okondana atindaki okonda boni boyeko bino bokanisi so booloba ebele nde bobangisanga nga na soda makasi bokeba na mwana lemba mwana matete mwana kisensu mwana ngaba bokeba na bino mpe nakebisi bino za mbala liboso mpe ya suka yo tanga kombo na nga na émission tanga kombo na nga na émission nga na kokopie ka baémission na yo alors toyebana biso mbala toyebana epuis émission yango oyo ya suka yango oyo po eza matanga eya matanga to botuni nga likambo la pato na yo na profite mpo mama apekisi mikolo ka mama apekisi mama Belleville apekisi mama Belleville kandi bato balingaka so bagrimase wana te bijou la reine wana nogrimase biso omoni nga omeya te kaka bino boya na bakamera na baparket moto akoloba na nga pardon aza te otango yo ozofinga youtube nga na omoni nga nde naza boye nalukaka matembele ya bana na nga nayaka koluka problème te nayaka kofinga mutu te naluka succès te olanda bijou la reine oyo ya kala alata bijou na maboko oyo ya kala nasomba mituka ntongo naa na balopan eske nakoloba eza important te eske soki naa na babien na nga to naa na makambo na nga fo naya oloba ngo na tv non botika nobanga bino te nobanga bino te naoyesa bino nobanga bino te epuis zolo na nga naopemba na nga moko botia mobali na nga na kati okeba na bino mobali na nga moninga na bino te ya buzoba ya sali te bino nde bamuswamba oyo elobi na ota dekarabi na ye moko muswamba oyoka kanda bijou la reine 3 fete ya kano epuis bijou la reine apema ya bien nabota bana na nga na kindumba te epuis na femme marie alliance yango mpe ya monene botala yango nayebaka teke botala alliance yango babi alliance ya monene boyetala yango mpe ambon moto ana na succès te bootya na miniature Ok, bijou la reine boma moto napesi mbote na la patronne Belleville Kandi belle figure belle taille
Oh la patrona. Nayokaki bamira oyo kaka na ba Yves oyo Yves on a ben au société aki ko sa émission pour aloba ndeko na bijou la reine asali boy poani pourquoi yo tanga matanga yo na limbisi mira kuta ebité ngalo ngwa malamu amwa mandu so yo so makasi kwa yo madi ngalo papa malamu papa libandi ya bijou la reine en tout cas s'il vous plaît ngai na lingaka kimia nga susi na ngezali na sisa te propotolo mama matanga kombi bokumo tuna komba mwana ba lobite nga na makambo te nga posa na ngezali boluka kimia en tout cas boluka kimia toza na posa entre les deux familles kimia zala tebike yo zali porte-parole ya bela la patrona sala musana yo sala musana osala. C'est bien, continuez en gros. On doit vivre na ngonga minute muke akufi. Otinga mo bange na 85 ans. Ça qui porte parole. Ça na porte parole ya mwana na nga beza mwana ngati. Pas bote. Patron na yo mwana te. Bon. Ada patron na yo. Bali mwana ngai. Patron na yo. Oloba tanga da patron na yo. Olobi yango wati. Olobi otoba bela ada patron na yo. Nini? A patron na yo. Nini? Na 85 ans veut na mwana po na mukolo boy. Patron na Zolanda ya za message la patron na yo. Mama pekisinga. Mama. No ka soni la tano limeti mama osilika. Mama na pekisio. La patrona. Abinatika. La patrona nde makambo. Abinatika na ngai. Bon. Ba journaliste o bo benga ngai ebele. Na apesa bino message. Na sa émission te. Ta ezate. Naza na matanga. Na matanga molobi. Kasi po yo lobi. Na bimisi po le kaka mba mot. Oninga bongo te. Mbogeleng. Merci namoni mama vis-à-vis, mama Ida Bijou Sai, namoni Darling Palata Yaboui, na Dendo, namoni Papa Ntsakala, namoni président Kauma, wana président groupe Les Temps de la Grâce, namoni chef Japon, wana disciplinaire ya groupe Les Temps de la Grâce, Dorcas Akilimali, Myrlène Matouli. Wana mwana nga liboso, namoni Nene Botaï, Chocolat, Roméo, en tout cas, na sepeli makasi, les amis de Bijou la Reine. Na pesi merci. Na DG, Mikolo na benge DG. Docteur Soule Bengo. Nzamba Bokono. Ayaki na butu, bayaki nzela mona la patronne na Belleville Kandi. So azo seka, ma emiso ebima e. Na pesi famille bota mbote bele makasi. Mimish Kalala, kama na ma copine to la na journaliste pe ya YouTube ya makasi. Mimish Kalala, kama na nga tonga komande konanga. Merci na nanu Chilomba yaki, Gorin Boka Tomate petit frère nanga, Jimmy Kanku, donc famille nanga mobimba la lingi bino, la pesi mobali nanga. Mobali nanga, o alongola nga soni. Mon mari, toke dans l'état. Moi ça mutu, yo ke finga moi ça mutu ali boma. Moi ça mutu. Dendo. Yaka nanu dendo yango nolo. Dendo abi moi ça taille za. Moi ça taille. Dendo yo kota makambo ebitina te dendo. Oko sisango te. Pas ça, mais tu te ndeni. Bijou la reine na yebiete ya bijou la reine de maître paille. Dende mangwa ou lai. To ebana ba José de Londres. Nana ebi Willy Mambu. A joué moi ça liboso so bijou te. So kombo na bo tara ya na sali confusion. Tabati ba vision ngana sali confusion. En tout cas Viviane de Mouyo me gauche na limbi ça pour na essayer. Tuka to yebite ya. Netinga bo inosa mo we na ebeta kombo wana te. Na ebyo pa kamana ngai. No, si so pa bishwa kamana ngai.
soko luki guerre na bicho luki guerre na dendo okosisa makambo na osisa ngo mponga na yebi ete ata inote ah oh moi ça taille et c'est comme ça ta bien te bela baboto ya o taille long vandam avantage omoni ngana jojo ngonda email to le cancela moko ono boy libanga tena boki tena lobika po bakumisa yeti jojo ngonda ebeta avantage bate ba dendo ça ba avantage omoni mo bijou la reine alobi lobi tang komoti mo ketanga kombo muto tanga kombo na azape mutu aloba makasia na pexo ti okota mambo yo parce na compagnie que journaliste baba ta polémique baba bakota batu na ba problème yo monte okota ba promo ebite tenga na kota ba kamana nga défendre lo mo boye soye mutu soye mutu ba ma lukile ba problème bijou musa libala faut alliance faut sa fidèle bijou musa libala à la alliance ça métisme babala te ya nena nga opesa mbongo na famille le bino ata gabuye ba abenga nini bamibange babali bate mbongo na facture bakende ngo mpo batata mpe combien na kati mpo mobali na biso apesa biso valeur mwasa mokolo balobaka baartiste bazala banumba mais zwa mobali moko boandimi abala bijou ya kombo bijou ya moto babine kilimanjaro oyebi montagne wana mpo matango fozale na père amatango atie mpe mbongo na abinga na le sommet na bali ye siko yo mutu na babali na bango yo te luka babala yo non nazokelo mawa tika na yo makambo yo mira na bondela yo tika makambo yo na bondo tika makambo yo makambo da ta inote babira te omoni likamba koloba nzambe japesa souffle de vie eluka ta iteko bijou sisa makambo sisa makambo yo moko comme na âge ya ménopause alobi na bota mais boti na nani te pardon voilà maintenant s'il vous plaît odefa bilamba ozongisa te s'il vous plaît toyebani pas jusque là toyebani ntango oleka otanga komba bijou la reine tala vie na yo tala famille na yo bouti wapi surtout na lemba nga bilamba nga mosu ekenda pa bata théâtre na basani nanga ti lelo bakenda kokota bala pa bala mikie baobwaka bachasse na bango libanda ngai vraiment s'il vous plaît na émission na nga nalinga te bato baporte bainjure to bainsanité ezala bien te nga siko s'il vous plaît s'il vous plaît gardez makambo wana okisa na émission mosusu nga vraiment na micro na nga nalinga te buto importe bainjure s'il vous plaît merci na moto komia suka ngana finga poka mama il faut pas ko injurier poka mama na ba condoléances mwene doza to na matanga to kufela mama muteme sokasu na ben filtré mo bo c'est pas bon en tout cas merci beaucoup en tout cas s'il vous plaît nga vraiment l'émission linga ba finga ba tuté na linga ba kalfi ba mabete s'il vous plaît vraiment to ka kimia je m'attendais pas peut-être ko lo babiloko. En tout cas, excusez s'il vous plaît. Dans cette émission, on a plus de paroles. Nathan Kopes Kopte, on a pour l'église, c'est pas YouTube et Zaninte. Nathan Komba Mutute, mais Muto a les cana combo nanga. Muto a d'autres miniatures ne long nanga. Toye balakaka. Matange sila. To chapo to yambio. Beto chapo to yambio. Cha miniatures ne long nanga na porter plainte. Mais tu as bien une émission. Quand tu as miniature ne long nanga, tu as porté plainte ni à mobile nanga, ni à bana nanga, ni à nini. Bon, tu as miniature té. Bon, ce qu'on a commandé, c'est la commandé. Comment on commande? Miniature ya mobile nanga, tu as commeka. Toroye bana. Ok, mais yo to chamba to chate. Dendon na bondelio na commande Nzambe, pesa ka mbote po. Bitumba eza bitumba ya banzoko yo okota te bonga na pesi mbote na nga na bantu nyonso bamoni nga leo na kati ya émission bayemi mama bijou la reine toye na matanga parce que camarade na nga ya longtemps camarade na nga long date ya long date on a mon colo hein oui ya muta jouer pas mettre pai boka tinga korona bande na zande mo na bande ba ya maternité pardon nga tela mto tele manuras nga tianga doza bato ba charité te
biso za bato ya ba flash disk te oyo toa bato ya ba cd bato ya ba diske nde bongo tokozwa vie madilu vie lwambo makiadi nde motena babina file pendant na sala mpe mission tolobaka nde boye bon mekanga lelo nde pene oyo lelo esaka eza makambo na nga te namonika camarade nanga Bijou la reine toye na matanga ataka mama akufi fo babi tolena ba oyo bazolela mais totika kokrecie ba oyo baza na basusi na mitema aolela mama na ye ayoka so biloko moko boye se pa bandeko tozala bandeko ko s'il vous plaît tozala bandeko merci c'est pas comme ça merci c'est pas du chama merci na opekisa yo bitumbo kokango te merci